bomoi na bino nyonso baebolingaka émission na bino couleur des artistes. Couleur des artistes eza émission oyo elekaka awa na HD la Congolaise TV. HD la Congolaise TV ezali chaîne ya ndeko na biso ya mama na biso la patrona Espérance ebongo mangoto na États-Unis na pesio mboto zolanda biso na yebike bolingaka couleur des artistes émission oyo eyambaelaka bino ba artiste nyonso ya toutes sortes catégories nyonso oyo biso to yambaka na émission na bino to yambaka ba artiste comédien to yambaka ba artiste musicien ya ba ya ba musique typique to yambaka ba musicien chrétien yango moni lelo na couleur des artistes tolobaki il faut to kende ko yambela bino pe to kende ko découvrir biso na bino ba jeune talent o baza na kati ya Kinshasa ba jeune oyo ba obeta bien ba artisan oyo ba yembaka bien mais soutien ezalaka bango te ba yebaka te ndeni ba ko bima ndeni ba ko se retrouver ndeni ba ko bimisa ba œuvre na bango yango moni couleur des artistes et salema wana pona ko yamba baye nyonso baza na difficulté ya kobima baye nyonso baza na difficulté ya kokomisa message na bango et pas ya baye oyo basutenaka ba musicien ya Congo na yango na kopesa mbote na baye nyonso basutenaka émission na nga couleur des artistes na bosani te kopesa mbote na Prince Yaweli Mystère Versas Prince Yaweli Mystère Versas musicien ya biso ya mboka artiste ya monene ya mboka oyo ngai Christian Paluno nazo confirmer pe na oloba ngali na bandai kubwa ko liboso afali pupa ngali na bwaka ke liboso Fabregas Prince Yaweli Mystère Versas na Boston na pesio mbote Arlette ya pembe in américaine au Congo na yebike ozola na ngai na libike ozola na nga mama mokonzi na bosante maître 17 motema mama bibi Nadine États-Unis boula na ngai couleur des artistes ya ngoyo kwa Joël Mukenzi na Dallas Joël Mukenzi na Dallas émission na bino ngoyo ba jeune ngo bangoyo ba jeune ngo banani ba uti wapi biso na bino to découvrir bango na couleur des artistes ndenge to utolanda bango na banzimbo ba uti koyemba to kubanda présentation na banano na yemoko ndeko na bango ndeko na bino congolais oyo azo débrouiller vie na ye frère Christian Chris et moi aussi la présentation na ye Christian nani Chris nani biso na bino to découvrir bango moko na moko ndeko bonjour. Oui, bonjour mon frère. Et bité bana poto ba olanda yo comme bon comme on a le frère Chris Longa. Frère Chris Longa. Oui, Chris Longa. Frère Chris Longa aux anani na orchestre. Bon, Nazara chantre, guitariste, c'est tout. Kat na bino leader azate. Bon, pour le moment, bon, non, tout ça les formats structurés à groupe comme il faut. Bon, tout ça dans le groupe donc n'engage à la rare tout ça à la porte oui mais mais donc les orchestres tendenge orchestre batumisu bazaka net ba Gaël misi ba Gaël wala za ba orchestre tikala ebiti bino bozaka ka nzonzi toni. Non, za nzonzi nti donc tout temps la solo visual Nzambi. Nous savons qu'après le temps Toro Baning Toko ça vraiment pour tous appeler la structure orchestre na biso bien. Merci beaucoup na bana poto bayokio ndeko nanga paza mupanzi na ngai na gauche na ebite papa kombo na onani bazolanda yo ça bien. Surtout bazolanda biso ngai kombo na ngai eza Jonathan Madera donc mbote donc c'est un peu ça kombo na ngai Jonathan Madera et puis nous sommes là seulement pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu na ebite vous avez mona commune naza mwana ya matete na koli na matete et puis ti lelo pe naza kaka na matete. Merci ba question zebele ndeko nanga pe aza mopanzi mususu na droite ngai ndeko kombo na oui nga kombo nanga Josué Lomanga zape oza nani na kati oui na zape 42 de Kautoloba moko ya ba yembi na kati orchestre et pour quoi ajouter moi likambo par rapport à ce que l'ami vient de dire que groupe mukolo nango c'est Jésus donc les propriétaires ya groupe eza Jésus. Alors biso ceux qui tous juste ba représenter Jésus pour le lenge moko bisaki Pierre abi que si toi Pierre ndé na ko ba ko bâtir mon église et ça ndenge moko pe na groupe donc ça fait partie à Christ. Alors biso tozana juste ba représenter à Christ. Alors il cause la président donc c'est lui qui encadre donc yende nzamba telié likabo a kamba biso mais les groupes en question est à Christ. C'est comme dans le commun groupe na biso comme nango Jevac donc c'est un groupe des adorateurs des vrais adorateurs en Christ. Groupe des vrais adorateurs en Christ. Les vrais adorateurs en Christ. Frère Christ. Les vrais adorateurs en Christ. Vous assurez vraiment que c'est bon. Oui, nous assure vraiment ça bon.
parce que ça nous a mis temple biso timu tout mi bien qui donc sur ça nous a mis temple biso donc tout ça pour la service là. Donc nous sommes les vrais adorateurs en Christ parce que bah au bazar toujours il y a vrai mais au bazar il y a nzambi donc au ba bengami de la part du Seigneur donc bah au servir nzambi ningi ya bosolo parce que moi le qui non bah à lingi ba toi servir en vérité et en esprit donc en ce sens là. Merci beaucoup bana poto ba olanda biso introduction émission ndenge ezokende kitoko bana poto bino bozo comprendre papa si on comprendre bien bino nyonso nde boza boye bobi présent na bino donc kolo groupe oiza yemoko Yesu Masia ozobanga te ke no lobi so makambo esimbi bopanza. Bon na vie to zo vivre na époque oyo Yesu yemoko kande abi futur abi lobi na biso si ekozala ndenge nini mais biso vraiment to bondelaka nzambe to demeurer toujours ensemble pour que to panza sango na ye penza na bandenge moko e longo banima vraiment lobi na biso to destin na biso za nzambe ndayebi. Merci beaucoup lobi na bino destin na bino za nzambe kaka ndayebi frère Chris si on comprendre bien c'est comme si on débat pour nous comme guide si je comprends bien marqué groupe Isaïe Jésus mais il nous a comme représentant numéro 1 même dans la Bible. Ici, il y a même le service de Nzambi. Pierre Azaki, peut-être il y a les Sarani Bazaki, bon, c'est 12 apôtres. Donc, groupe de Nzambi, mais dans la loi, même dans la norme, il y a toujours, tout le monde va peut-être les beaux, pour peut-être, dans ce sens-là. Mais visionnaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bandeko, vous sangana na bango lelo po bozui elorote. Bozui elorote yango boza l'ensemble lelo. Bongo tango lobi makambo ekosima bino awa. Boba yo siko ozo balelo comme Isaïe loko nzambe lobi wana kolobaka na Isaïe ya yo. Po mukilo eza ba archive yo tika TV za radio te hein. Eloko Isaïe nzambe ko tikala nzambe. Alors parce que na yebi que non, musala ozanga te nzambe mtabengi ngai. Na oui jamais conseil loko mo au contraire la parole de Dieu. Alors, ce qui nous représente, c'est que jusqu'à la fin, il y a une mission dans laquelle nous avons servi toujours Nzambe. Et là, nous n'avons jamais changé. Et là, nous avons Nzambe. Au moins, nous avons Nzambe. Et vu que nous avons toujours la crainte de Nzambe, donc nous sommes toujours dans la norme, dans le commandement Nzambe. Merci beaucoup. Tout nos questions parce que tout le monde qui est ensemble, nous avons un travail à Kamakas. Bazalaka toujours ensemble bango na bango ba ekutanaka na ebité vision na bino eza nini pona orchestre bah oui ce qui tokolo be la vision na biso principalement d'abord toza na vision oyo moko ye moko Christ atikela biso c'est ya kokende ko panza sango malamu jusqu'à l'extrémité à la terre. Donc vision na biso na principal eza nini tokomisa sango ya Yesu Masia partout na sena moi. Les bateaux bazar partout bisika bazwami bayo kake Yesu Masia ndaza mokonzi à favers l'OM. De l'OM na biso lokola baninga bazoteya biso tomoni tokoki koteya pe kate lokola bango mais tozoteya na ndenge ya l'OM. De l'OM na biso ezoteya pe bandeko mosusu o bazar bisika nyonso bakozwama po bayamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Et bongo ndeko nanga oza na gauche kala wana bozalaki wapi po bosanga na boye bobanena kosani bobanena nuko bolena bapaye to ovandino kaka osalino kuluna après bonga mokomi frère to zekini bon biso zwaneti nanu ngai moko en particulier na botami na famille ya bato bayebi Yesu maman na ngai a prêchaka quelque part donc oyo vraiment zali musala oyo nzambe a benganga depuis naza mwana mukie déjà je servais toujours mon Dieu depuis donc na ba âge penza ya se makasi mais donc vraiment nzambe kaka. Merci nzambe kaka tuza sikoyo pa na frère Chris oui parce que expliquer na bana poto ba olanda biso bazolanda yo ba otala yo frère Chris yo uti wapi obimeli wapi pour atebele ba ibiote. Merci pour la question. Donc, d'abord sur le plan de la famille, famille biso donc papa na biso, maman na biso donc a grandi dans la parole de Dieu donc beaucoup linga na Banzambi
na kolibongo ndenge frère Guilhem Izwa pe son âme vraiment ayembaki abiki na nazwa ngolu te ya kobotama mwana mokonzi mais nazwa ngolu ya kozala ya kosalela nzambe c'est-à-dire que biso na bote na famille moko te peut-être ya mbongo to ndenge nini mais na bote na famille au vraiment bobangi ya nzambe eza makasi et vraiment on a pris quoi c'est vraiment bana nzambe na biso na oti na mokili te depuis bas âge bazaki koinstruire la parole de Dieu et jusqu'à maintenant na kolika la enfant et là on est respirer vraiment que non au bana koyimba les appels à nzambe parce que na marmo so nzambe biso to mibengaka te les nzambe ndem tabengaka biso alors c'est que ça dit que na bani koyimbela nzambe même nzambe ma lobi que non mutu moko ta ko koloba que non ami tu na poko ka botam na mboka bu parce que c'est Dieu qui nous impose. Alors moi aussi c'est Dieu qui m'a imposé ça donc na bengam na musala nzambe yini mpa abenginga ko na musala o donc yini mpa imposer ngai donc ça ngati et l'artiste est surtout azara no idole na ebite ce qui idole ça nani oui bah artiste c'est bazali on a séparé vraiment ba chant là est différent alors la personne vraiment est différente la musique n'est vraiment sur le pasteur Moïse Mbi. Ah pasteur Moïse Mbi. Oui le pasteur Moïse Mbi. Pourquoi pasteur Moïse Mbi et pourtant ba te belé bazali ba frère Patrice Bazali ba José Nita Bazali ba Mike Kalamba Bazali mais lingi Moïse Mbi. Pourquoi lingi Moïse Mbi? Non c'est parce que ba nzemu na ye vraiment la série trouvaka surtout voilà ba nzemu na ye otali vi na été oyo ya vivra oyo biso na bino bana poto balanda biso ba yebi vi na ye ndenge bato belé balobaka bimaka mama belia neleka otali ngote me obi ke note olingi no ka mutu wana bon avant de sa réponse n'enga ki na pesa na ba moko bo passer parce que ça manzi mo balbi ba chaka point na vie ya mutu te ba chaka virgule mutu a chaka point na vie ya mutu zanzambi. Alors, il y a le bac non, n'est aux abonnés à mon kili. Tokoki jamais parce que quand on a tamé battu sous basé la basu mon musique à mon kili. Na oui jamais le bac moto à la boire sous kabe parce que moto est biso comme moto zanzame. Parce que to comme moto à la boue, oh et puis peut-être sous kané zanzame. Même Moïse ba devenu ba critiquer qui Isaac na pardon Myriam na Aaron, ba le bac à papa Moïse. Mais nzama papa qui Myriam parce que bac Moïse Isaac a ponier. Alors et donc il y a une pesa ba nzambe ba bazo na biso. Conseil exact non mutonyon so azali musala nzambe otobi kazali serviteur nzambe il faut pas kokota na makam na bango. Alors moi de ma part o ezali vraiment ko concerner nga c'est la chanson ya pasteur Moïse Mbi. Alors vie particulière vraiment je suis pas concerné. Tobosana te na pesa mbote na nga na Yvette Oshiki Quid Mother na pesa mbote na bosana te ko pesa mbote na Anita Mangoto la chinoise congolaise na bosani yote Trésor Embenga na bosani yote na bosani te Yannick Lambongo na Caroline du Nord Yannick Lambongo na Caroline du Nord ba petit na bango yo soutenir bango Patrick Elo na Caroline du Nord buza musika bo soutenir bango Papi Bakamba na pesa bino mbote Bovik Fwamba venanga Bovik Fwamba na Afrique du Sud bola nanga Mike Konzo na Londres bola nanga Innocent Machaka na Londres bola nanga tuluka chassa bande ko na biso na pilote comprendre si c'est vrai que baza vraiment na musala et usala bien quoi boucle. de chemin. Il y a le bonheur, le malheur, le malheur, le malheur. Moi j'ai décidé de suivre le bonheur, le bonheur, le bonheur.
Moi je ne veux pas périr dans la flamme, dans la flamme, dans la flamme. Tu dis dans la vie, il n'y a que des chemins. Oh, des chemins, des chemins. Il y a le bonheur et le malheur, le malheur, le malheur. Moi je décide de suivre le bonheur, le bonheur, le bonheur. Moi je ne veux pas périr dans la flamme, dans la flamme, dans la flamme. Dans le monde, entre Dieu ou entre le diable, c'est à toi de faire ton choix. Oui, il y a du cas dans le monde, entre Dieu ou entre le diable, c'est à moi de faire le choix. Oui, moi je choisis Jésus-Christ. Le diable me présente la tentation. Oui, moi j'ai choisi que la Bible. Le diable me présente de chérie. Oui, moi je choisis l'élévation. Le diable me présente la magie. Loin de toi, Jésus. Sans toi, mon roi, ma vie finira pas étant en enfer. Dieu dit dans la vie, il n'y a que des chemins, des chemins, des chemins. Il y a le bonheur, le malheur, le malheur, le malheur. Moi je décide de suivre le bonheur, le bonheur, le bonheur. Moi je ne vais pas périr dans la flamme, dans la flamme, dans la flamme. Tu dis dans la vie il n'y a que des chemins, des chemins, des chemins. Il y a le bonheur et le malheur, le malheur, le malheur. Moi je décide de suivre le bonheur, le bonheur, le bonheur. Merci beaucoup Toto Kade Chemin, bande konanga biso na bino tutia commentaire te Prince Yahweh le mystère Versas, espérance et bonne guérison na yo, donc bonne guérison na yo na sepeli makasi ndenzo to zongi mbote na yo Cordon Joseph et Kombo Mangoto ndeko nanga Deux Chemins na okaki longo ba yango bi frère Christian na lo mo na bakisa pour na kamba Deux Chemins ezaleti pour na Deux Chemins eza juste une chanson nzamba inspira kibiso ko faire voir na bana na nzambe ke na mokili tozaka kana Deux Chemins de toujours so rolandeli makambo nyonso na mokili ezaka mibale de tozala malamu pe mabe. Alors on a laissé le choix aux gens de voir que dans les Deux Chemins biso tolobi qu'il y a le bonheur et le malheur. Alors c'est à toi de choisir, mais nzambe ye moko na bolingo na ye apesa biso déjà nzela ya chemin ya malamu. Alors bita na te devant bino Deux Chemins malamu pe mabe kasi ngai nzambe na sengi na bino bopona malamu. C'est pourquoi biso pe na kati ya nzembo to bino tolingi nde to choisir le bonheur parce que pour na bonheur to bi nini ko ezozela biso na sima. C'est pourquoi pour na biso tolobi no dans les Deux Chemins ndeko ozolanda biso eza malamu ya kolanda chemin ozomema yo vers le bonheur. C'est le chemin de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça, autant que tu ajouter dans Deux Chemins. Merci beaucoup. Émission Ezoki Nasuka Prince Yahweh Libno Webi TV Zangonga. Deux Chemins, bolobi à part yango banze mo mususu pezali. Oui, banze mozali.
tokobimisa nyonso tute mpo na tv youtube ekomi kimoyibi moko moni bobeti kuta bobeti boye ti boye bato koyiba ya bason nayebi ke boyoka na soni mpe chance na bango eza mpo baleki na hd la congolaise biso todéclara blo na biso est ce que manière nini bolinga eloko na bino ebima baproducteur baza te baproducteur si bakufa baproducteur baza te moto mbongo na kongo azala lisusu te nanda oyoka babengaka bedashu azalaka na ye patron te naye koyoka lisusu babengaka soki banani bajef jadile teta bango bapatron te baka bapatron te moto mbongo azala lisusu te so yo ye nana kostenir osimba noka kisia. Bon, pour le moment, Nasana Sirnanga, vraiment grande Sirnangai, au Chikio, il y a vraiment la PCM Botibiska Zali, pour dans les psychos, il y a un manager Langai, vraiment pour le moment. Bon, pour les Sungi, les Sungi, n'a pas d'oignon, sur Barouzan a besoin de constituer œuvre Yanzabi. Dans mon tonion, soit considéré d'abord au Aibi Kenzambi, vraiment Zali, dans mon kilo, au Aibi Valère Yanzambi, dans la série vraiment aide Nabi Nyon. Ce qui est un bon à rater, mais n'a pas Manzem et Batou à se sacrifier. Donc, tout ce qui est vraiment les Sungi, à Batonyon, soit dans les biseaux. Na moment où il faut soutenir vraiment œuvre ya Nzambe parce que ça pour na musala Nzambe. Oh bolingo biso eza single to eza album. Bon eza juste single moko to za quelques chansons to ni to lancer na nous en attendant et puis album ko ya na sim. Combo ya single. Bon jusqu'à présent to zana na kati ya labo mais kalate ko ekobima. Donc j'espère que prochaine émission bon soit ba éclaircissement si on so Italie. Merci beaucoup. Prochaine émission tout ça bango mobimba on a déjà bakangisa biso ta ba 4 chansons 5 chansons na bango pour baza déjà na ba chansons na bango ba travailler aka ba ko pona moi quelques chansons ou ba bimisa na single na bango ba roye bandeng nini ba ko présenter pe na pa na bino bana Nzambe bazo boya pe ko beta po ebike no baza na moyen moko te ko protéger bango bino bokoma na bino bata makasi royi belora mutu loko uzalo na ndengo na poto mbanga rebele YouTube facilita bino baje. Papa tokomi na suka na ebite soki liloba nini yo kokoloba na bana Nzambe ba Holanda bino pona ba nyonso o balingaka ko soutenir œuvre Nzambe ba retenir ni. Bon, il y a liboso na koloba nanu boye na génération na biso vraiment to tika ba distraction to sambela Nzambe na ndenge moko ya solo parce que bato belé na temps oyo baza plonger kaka na distraction bato misusu baza bakuluna ba misusu ba nini boye donc to éviter distraction to sambela Nzambe apambola biso surtout ba jeune bolongwa na distraction to sambela et puis Nzambe asunga biso mais sinon na kosenga penza kaka keno donc Nzamba zana bino vous êtes déjà marié? Non, naza marié te mais nazo lingande na kende ko sala présentation na nous liboso papa maman botanga zo banga na yo te bata poto bazolanda yo ko rater moi sa mundele oloba la misa bato za ningo bala na yo yanga yo wana vraiment to utane mo musika et puis to commis déjà à la veille ya baboyo kanindenge za rapport kombo na ye pour honorer déjà kombo na ye Elena Fimbo nge makasi ouais donc Elena c'est elle et puis donc ba succès no so boza na poto c'est que ba momio abengo na poto okite te biso pa ya Nzambe tozara honnête et puis pour éviter d'autres histoires là. Ah, merci beaucoup. Ils ont bien bana poto ba sepela bongo na ozonga pa ndeko pe aloba moi liloba na ebite nini okoloba pour une émission en plus nini okoloba pour na groupe na bino bana poto bazela nini bana kisa bazela nini na ebite. Oui, bandeko na biso bana Nzambe na ebiki bozolanda biso ebele bisika bozwami surtout bandeko baza na poto vraiment baleki na bino c'est espérance yo yebi o baleki na yo biso ye vraiment tozana biloko oyo Nzambe atie na kati na biso mais makoki eza te poto to komisango kino bisika bozali alors bosunga biso vraiment botika biso te so botiki biso ne eloko Nzambe eza malamu te alors bosunga biso vraiment po eloko oyo ekende liboso bandeko pati basengi na Chine bandeko Sami basengi na Russie donc bosunga biso Mimi Lomboto donc bosunga biso pour musala so etikali boye na France et ça vraiment kitoko te yango bosunga biso pour musala o ekende liboso. Et vous êtes marié? Ah non pas encore.
naza nano étudiant non donc soki baproposé ah bon wana nzambe fo aloba po jusqu'à présent toza nano toza nano oyeke boza baboka ata boza basuccès na bapoto nayebisi bino bopeta bapeta oyeba mpe na bino makambo baosala te bon oyosala video te soki bolandi bien on a eu à parler il y a un groupe na biso donc ça les vrais adorateurs en Christ. Alors quand on adore Christ il faut tout adorer en esprit et en vérité. Alors ertotambola en esprit et en vérité je crois que muto aza vrai adorateur aza na ndenge na koyeba ko se comporter donc ba mususu faut tout ça on à côté hein to rolo ba mususu vidéo to nini non je ne crois pas que kozala bongo numéro na bino ya bureau ou nini ba kozwa bino na WhatsApp et ça. OK numéro na biso ya téléphone eza plus 243 81 87 57 066 donc plus 243 81 87 57 066 donc wana so bengi WhatsApp toza wana pour recevoir l'appel na bino. Merci beaucoup frère Christ tosongi pa na yo tokomi na suka émission bandeko bayoki yo ndenge olobi bandeko baozela bino na yamba bino so na deuxième tour na bachasson na bino o bokangisi na ndenge bolinga boke na studio nga na soutenir bino couleur des artistes ti esika boke na studio na bando sala na pona filmer yango na la sala bana kin évolution na bino ndenge bozo kendele liloba nini kokosinga pe nini kokoloba pona bana nzambe o balinga ko soutenir ba œuvre ya nzambe bapesa bino confiance bazela nini ya malamu pona bino. Bon merci nazo annoncer vraiment na bana nzambe bazo na biso partout bisika bozali œuvre yango yawa bino bo tukomona siko o eza studio te eza clip te donc tout ça il m'a rapport donc to bimika rapport bo ba koyeba que non il y a batu bazali mouvement bazali quelque part aussi bazali vraiment ya lisungi et na batu bazali na biso à l'extérieur ya pays na biso sans oublier vraiment Maman Béa na Belgique et puis Mamie Astrid na Bessi Pembote à la Belgique Jaffa et puis famille Lomboko tout le monde a passé baron son beauté na passé vraiment la série vraiment aide na biso et pas batunyo so ba ko vraiment na bonne foi ya soutenir ça la Nzambe vraiment parce que pour ça ezali marablo ko ezali mais makokini zo zanga biso Maman Lomboto ayokio bandeko na nyonso bayoki yo na opesa numéro ya manager na bango o nyonso aza na posa ke asolola ayoki penda ke mawa pona bana oyo amoni ke fasola na manager na bango basala nini bakoko yoka na pona ko kota bano studio obengi manager na bango hein Yvette Oshiki obengi na plus 243 09 72 pardon 09 73 72 05 79 à la fin. Plus 243 97 37 20 257 09 donc plus 243 97 37 20 579 Obengi Maman Yvette comme manager na bango bosula nyonso kitoko biso awa tozana bango biso pe to soutenir bango espérance est bon on soutenir ba jeune bango yoyo baza tant ba osala pe clip na bango ba luka pe site ya kokende ko likisa biloko na bango po ezala dans les bons quoi nga pona nga na kosukisa me bango ba kosukisa sous na chanson na bango moko à part deux chemins na habité chanson musu ezali beaucoup sukisa bango ouais chanson ezali Elila ils ont parlé jusque pour dans la croix bisika ils a nous comment il prend biso bisika to benga me bana nzambe Elila acheter Elila pourquoi Elila Elila non bon wana frère je suis à expliquer frère je suis ah oui bon ceux qui toponi wana eza parole au Jésus alobaki sur la croix Jésus par rapport à la souffrance à monaki pona yo po pona ngai alobi Eli Eli lama sabatani de papa père pona nini otiki ngai de yango siko to la sa souffrance au Jésus monaki sur la croix pona biso l'importance wana de yango nde sala biso to ye banzambe de à travers le roi na soki sala yango te peut-être ngapi na ngina ba ngai sauter au mona donc le roi nde yango pousser biso to composer chanson mongo sur Eli. Merci toyoka yango toyoka Eli to sukisa pe na yango
pour bana mai de ba pesi ba programme na bango na ebité bo répétaka jour nini bo répétaka wapi na ebité bon siège na biso toza na matete. D'abord toza na église na biso place to sambelaka vraiment église na biso ezali église universelle de Jésus-Christ sur la terre. Alors eza communauté mobimba oyo eza na commune Matete quartier Singa 1 donc commune Matete quartier Singa 2 numéro 17 voie avenue frontière sur komika kana Matete donc frontière qui se sona Matete toza juste wana et c'est sika kobunga te ba programme na biso ba répétition to répétera chaque jeudi chaque samedi tozalaka wana lokola makamuna eza nanu tozongi na bakilte te nde toza nanu bongo tozo évoluer. Bon, on a vraiment collecté sans que na pesa bango vraiment moti. Bato tino moni biso vraiment to zaboué. Bato d'abord ba quatre biso na mama molimo et jusqu'à ajo. Donc on a pesa bango moti donc il y a collecté beauté sans que pesa bango moti. Alors, la pesa moti na ngai na mon papa moi, papa longa njeka Pierre, maman Fevi, maman Amba et puis famille longa nyonso pesa bino moti. La pesa moti na famille Lomboko, la pesa moti na manager na nga vraiment au chic Onya. Il est vraiment à soutien. C'est elle qui nous soutient vraiment pour la Moussa là-haut. A marqué d'abord pas. Parce que les gens pour la Makamwanzambi n'a marqué pas. N'a pas de toutes les façons. Tchata o yanga ya muke pour ma bouquet le bosso. Ya on a passé vraiment beaucoup de Nzambe pour ma pampola. Et puis après la batu nyonso au bakoza na posa ya kosunga biso na Moussa là-haut. Ça m'a cansabi. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci na maman Yvette Chikounia ou à soutenir ba petit nae na bibo bengaye manager na bino na plus 243 plus 243 97 37 20 579 plus 243 97 97 37 20 579 obengi Chikounia ozuye obo sur la makambo etali orchestre ya ba ndekone ou ya soutenir comme manager bo soutenir ye pour azala makokite quoi ngana sukisi émission na opesa mbote na ngai na ba nyonso o bazana libanda ya mboka place na liaka mbango ba skanisaka ngai na bosanité prince ya Weli Mister Versas na prince ya Weli Mister Versas na Boston na bosani yote na bosanité Arlette ya pembe in américaine au Congo na bosanité maître 17 motema ya mama Bibi Nadine États-Unis champion Joel Mukendi na Dallas na pesi mbote Joel Mukendi ndini otikanga pe na boye zo kama banga te Pascal Yombe na Portland na ebite ce bozo kanga ite vraiment colonel Edgar Mandela na Pointe-Noire Bostoni ba petit na bino Dej d'Eric Amani motema malamu Dej d'Eric Amani vena nga ya mandefa pembe motema ser na biso ya Marie Claire ya nganda na Londres na pesi mbote na bosante ko pesa mbote na ngai na Barzil Kitoko na Londres na bosani ote mama Loe Ekuchu na Londres na bosanité Innocent Machaka na Londres na bosani ote Mike Konzo Mike Konzo na Londres na bosani ote Bovik Fwamba Katai na Afrique du Sud Papi Bakambo na Pesiombote Yannick Lambongo na Caroline du Nord Bosteni ba petit na bino na bosanité Patrick Elo na Caroline du Nord Bosteni ba na bino Anita Mangoto la chinoise congolaise Trésor Ebenge na bosani binoté boza ebele fona boa ba bino po ibanga na ndinga TV toki la ngo sous sonité la grande navigateur Didier Itembe na bosani ote Oshiki Lomboko Lomboko Yvette la patronne na yoza danger na posi mbote nanga na cordon nanga ya émission ou cordon na émission on a chaîne oyo Joseph Ekombo Mangoto na pesi mbote caméraman nanga Dominique Kankumulumba mutafilma film Yesu celui qui boude na kaboudé c'est Christian Palindo qui parle bana poto po nanga na suki awa boucle toujours nega makambo ezalaka boucle